Vraiment bandeko na ngai message na ngai ya pasi pe ya mawa neloko oyo na banzi ete nazopesa toli tango nyonso ke nalobi na dimension oyo bato ya SID balingi bakumba biso na kati ya Congo tozala lokola bato ya Félix Bisa ngai te s'il vous plaît ngai te s'il vous plaît naza kopesa toli naza koloba na bato ya Nouvel Élan nazali koloba moi je suis journaliste mais je défends ma patrie naza analyste politique naza ko analyser makambu nyonso ezoleka la République démocratique du Congo ni pour ni contre je dis tout haut lokola biso ba congolais tolingaka vérité te vérité et pas ba congolais et ça problème soko lobi vérité ba fingi yo soko lobi vérité ba fingi yo de idem ya makambo ezoleka na UDPS tango ba Jules ba Blaise Lumu ba Fils Mukoko ba Pati ba bandeko kumisa mukwa ntombolo baza koloba bazalaki bien mais mukolo Fumu Sabata a dénoncé ki makama Moïse Katumbi Fumu Sabata lelo aza ebembe mukolo mama kitoko mukolo akendaka polo bala marke makambu mama kitoko abima ebembe mukolo Gilles a dénoncé makama ba Rwandais longola ba peuple congolais Gilles prison makala mukolo Fils Mukoko alobi ete makambo Félix ezosala mabe aujourd'hui Fils Mukoko abandonné po bakele kosekoué pa mama Olive aujourd'hui ba Blaise Lumu ndenge baza kotele malakati ya UDPS ko dénoncer biloko ezosalama aujourd'hui baza mal vi bakabuya bazoluka bango parce que baloba te mabe oyo ezosala malakati ya parti na bango oyo babundela ba sacrifier bomwana na bango. Et c'est comme ça mutunyo so atambola na papa Chan Tshisekedi politique ila yezali lalisa biso pongi ya ba bébé kumisaka biso na mabe biso to dicter bino donc dictement ezali ke bango basa supérieur par rapport à tout le monde toko tonga Congo la bongo te Congo tozala besoin à tout le monde moi j'ai rien à voir tokolo babo solo rien que bo solo et choqué yo mais la vérité ce que sa vérité tes problèmes ezawab et monsieur que je n'ai jamais connu nayebi yete d'où il vient azako kene ko benga koyebisa na batuke azako ya pona ngai océan abomanga parce que ngai océan naza contre Fayulu azo vanda na Suisse numéro na ezali plus 41 79 319 42 48 19 à la fin donc numéro na ezali plus 41 79 319 48 19 na suka donc numéro ya monsieur wana nde azali kokana nga océan pa bomanga nga océan azali moyibi nga océan azali malere na yebite na yiba na ndako atata na ye na mama na ye na yebite ye garçon na lesanga se monsieur là na uti ko benga tout de suite na vidéo pour la tseke mungala zo banga yote mais néanmoins ya mbite pour la tseke moi si na azali bololé ba na ye bololé famille na ye ba bololé ye moko bololé yo ko kokana nga ite ngai papa na nga nakenda poto na mbonga papa na nga na vandi na poto la za mwana poto nazui makasa kotambola kokende bisanga yo poto ko bangi sanga te moi je fais l'Europe hein yo ko bangi sanga te nazongi Kinshasa pona combat na moni poto ya nzala te ko katsa bisanga te ya papa na nga na misona ye yo ko fianga moyibi ngala za ko encadrer ba mama yoko kana ngola tsanga ndako na ipene la kisanga bizenga bana oyo boyimba ko pola bakisi malere ngala finga Fayulu ngala salo kwa binote yo zo kumisa Fayulu ko bisanga poko zo kumisa Fayulu ndela utotuna batu moko Tshisekedi yao yo monanga na Nouvel Élan ngala bungisa ba caméra nanga awa na kenda la senga président ya futa yango asombelanga est-ce que so moninga na sala lemba bambongo na bango to ya musito asobelinga mutuka to eloko mo pona za derrière bango o akokele pas Félix o akokele pas Kabila bazoli mbongo ba osala pona bana bango alors bozo traiter nga bango de musito par rapport à quoi parce que la zone la vérité na makambu oyo so comme la biso lelo qu'est-ce que musito a voir là dedans enga océan musito la bitu on a aucun bloc patriotique te moi j'ai été avec Kabila na salna Kabila mais ma bé on a sala peuple congolais vis-à-vis à Kabila la ligne na se repentir na kokele pas la bango te. Mais néanmoins, ça juste, non? Bon, on a chef coutumier, la émission awa. Est-ce que na bomba? Na loba tout
à se repentir lokola Pierre. Pour la nuit, yamba ete. Ce qui nzamba zo limbisa ngai. Pour ninga na limbisa te. Bino bato ya fayulu. Bola binini. Toke na bloc patriotique lanko. Poto kumisa Kabila. Bino bato bazo finga président la bino. Parce que ngai problème na ngesa nini. Pour mutu on na Suisse ndeko langa. Obosani adversaire na yo. Tika na yebiso on na bengi yo. Il fallait qu'on y ait la moitié de l'ongo sakanaye. Tam soupo mona anga la manette. Manette elle mascarade pour être bino bato beboso ngako bomanga. Mais attention soko yo kokute lombe moitié ya. Ngala sa moitié na bila bandumba te ba bula wa te ba fo de tete. Ya komona nga na moyibita. Attention, nga papa la nga saki na mbongo ebele. Maman la nga na mbongo ebele. Biso to sa ba miyibita, fais gaffe. Ngala ko ekonzima kande mindela na babenga ngala ko ba Belgique la comme la Suisse pour la kutana yo otala nga face papa Keba na kebisi yo numéro no yango la batu ba benga yo Keba la ba sentiment ya buzoba ba bolole bila batu bazo fingi sa président Eli bila batu bazo linga bo piétiner combat la ye alors président Eli et le qu'on abela katangu nyoso tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné tel entourage na yo salité entourage yo ko attaquer nga yo kasi ko sanga lokoni. Moi je défends ma patrie. Yo zo va na Suisse okuti bato babongisa mboka la bango moyibi oyo. Okoma na Suisse ndeni. Famille zo souffrira, malheureux, ba lesira ovandate. Oteka lupanga tatola maman lelo za escroc aventurier. Yo ane loko yo ko finganga. Ngaka na minute mukela laxi numéro no bato bapesenga CV na yo. Ndeko nanga na osimbelo vie. Okosala nga eloko te bana le otilobe pe ngako tso komi Kinshasa. Bomba video oyo ngana ko betisa yo. Ngai na lobi bomba video okoma Kinshasa soko za mobala tembe ndengo la kinga ke osimbisa nga matrice ndeko nanga koma Kinshasa ngana ototala siko na kolela nyanga la kata bolole wale sika ofana te ola extérieur héritage ba parents ola extérieur dala sabatu batambola la bilo la bonga la ola ksayo ngana olinga te ke na la ksabo konde la ngatola la ksande la zali po peuple a ko souffrir le quoi la sa pembe la peuple la zo aider bango il faut na senga bino ndeko langa. Si n'habite de pas demander, je ne peux pas demander. Regarde-moi bien. Est-ce que yo sa souffrance à Zagalokolanga? Yo moninga na lokwa ndeko na mo sala makolo mabiata. Oh tika ba on a poto sa ke lokote. Nyamovanda na sima mwasi. Moi sa ke lo sa ki bula. Yo zo lia mbongo wana. Moi sa zo bikisa yo. Est-ce que moi je suis comme ça? Nga ba saila kanga. Hein? Yo bola mobali boy. Nga ba ndeko langa ba salaka pour la basi d'abord. Mais yo mo sa o sailo. Zoba benga na mo selo total eso ki yo go vivre. Nyama ya mobali. Ndeko langa na peso flash. Keba na yo na yebiso keba et si ko koti ndeko langa na o diminuer yo o ene océan ndeko langa obima o za propre nga na yebiso loko che guerre nanga na ko lakisa yo ndeko langa pe na Suisse na bato bazo ko lukao po ba kebisa onano o batamite keba na ba jana bo sala wala keba na yo moko la bila mosa tinda mambo na okatana na asi asuka la bato na ye mais yo loko affrontenga na likambo na opesa toli ndeko langa olina kende wapi. Pourquoi bolinga ka bo finga fayulu boy pona ni bolinga minoko la biso zanga respect la muto biso pesa respect ndeko langa na Suisse fayulu te mtatindio za sentiment la bokolo na ko sa charger na yo mais loko tangi komba fayulu yango ne na tangi komba fayulu mais je sais que mon président Eli il ne peut pas pour ça la babiloko e palanga parce qu'ayebi océan ayebi vraiment et pas ça kana respect nanga Nandibite ka osalango. Alors ngape jamais tina okufa na ko dépasser ba langage nanga te et pas ya président nanga on a kumisa et pas ya président nanga on ebisa ba maman nanga ba yembela ye et pas ya président nanga on na sala ba campagne et pas ya président nanga la bunde tumba munoko lange ko rejeter te pour la pesa bato ide pesa banguna réseau ba lo batasi ko océan po bato ba ozilande ba ko océan bato to lango océan za la kanini océan za la kante océan za la ka peuple bato ba ozilande océan la ki sa façade na ye mais océan za na ka ya peuple océan ko boya ka fayula ta mukolomoko te océan ko boya ka musito ta mukolomoko te na rejeta Bemba na rejeta Moïse Katumbi ba matungulu po bango ba beta mabe na rejeta Félix po nzambenda boya ye mais yo na Suisse no na ko katana fais gaffe ozoka soko za mobala temboza propre na poto no ne fala ko yambanga la vidéo tala muto abengi yo obangi pola nini yo tala nganga na yebi ote monsieur moi je te connais pas est-ce que yo ta 50 francs na katala ngala sinazwa eh moi je demande oyebi DST oyebi ete tu es malade nga eh nga na mona poto ndeko moninga la saboye ya tongo ba kino balobaka nga na commander te oh zwanga bianco na bota mi na tata ya malonga na tangi bekola malonga nga moko pe na malonga mais pour na nation nzamba lobi mikitisa na tombola yo nzamba lobi mikitisa nga na tombola yo ndeko langa nga moko na cher yango na biso keba mais boye ba ke soko c'est un problème ezali batu ya fayulu oh na pesi numéro bo benga bango
soki na problème na bango tango la banda ko misa fayulu yo bana otindelanga combien so fayulu ki la bloc patriotique là lobaté na lobaté ngala boy bloc patriotique moi je ne peux pas servir Kabila ya chano bless tango lobaki bas violer na 10 soldats bozo kama na mawate na la sali yango za Kabila te. Alors ngala ka soutenir Kabila je dis NON je ne peux pas soutenir Kabila soki bilo bolanga mo Kabila talibino mais ngana zo sala musana nga tel que zali pele tinda ya Nzambe mais ndeko langa ibake na ozela ho yo kaninga ndeko langa bokano lenge tumbelenge ngande la kanelio soko komi na Kishasa wa mobali bakata ongenga yaka ngana ola so mosi na bima makila okomone lo to salam yango ane ya ko répondre merci beaucoup.